Shalom peuple de Dieu, Biskanyo Sobozali, Bandeko Biskanyo Sobozali, na pamboli nzambe po asali biso bolamu, alamusi ngai na yo, apesi biso santé kitoko, apesi biso makoki, tosali pe mouvement, esali ke ngai na yo toyebana susu komona na mokola lelo. Vraiment nakumisi nzambe ye azali nzambe ata pe en circonstance oyo a permettre ngai na yo tozala lisusu en bonne santé. Bien-aimé, nalingi na lobela biso sujet moko eza très important plutôt, oyo ko édifier biso parce que le Seigneur m'a mis au cœur un sujet moko oyo eko sunga pe biso yo moto ozolanda ngai na réseaux sociaux, parce que le monde aujourd'hui makambo nyonso eza ya kobeba. Bien-aimé, le monde ekomi na ba vitesse na yango, le monde ezosala makambo na lolenge ya monde ezali ko évoluer na lolenge nango nyonso twana ezotalisa biso que le Seigneur Jésus est à la porte, ou ezosenga na ngai na yo bien-aimé to milengeli malamu, parce que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Lelo ezana bandeko ebele, même il y a aussi des serviteurs de Dieu bazo nier le retour du Seigneur, bazo nier plutôt l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est une chose, c'est un événement où il est réel, où il parce que le Seigneur Dieu, lorsqu'azoloba tango a proclamé une chose, tango alobaki alobi eloko songolo pakala, il faut akokisa yango, parce que c'est lui le Dieu, le maître de tout, c'est lui le créateur de toutes choses. Yango bien-aimé, ils ont un sujet où nous avons intitulé le mystère derrière le sexe. Le mystère derrière le sexe, ils ont un sujet moko na lingi bien-aimé au fond de la mato yoka. Qu'entendez-vous par mystère? Mystère, c'est quelque chose qui est caché, bien-aimé. Et loko est bombami, et aussi une révélation. Il y a loko wana pour que etalisama na bato va comprendre nini o ezali et loko e bombamaki, pour que bato bazwa éclaircissement na kati na yango. Bien-aimé, pourquoi on dit le mystère derrière le sexe? Parce que le sexe, par définition, le dictionnaire ezo ebisa biso premièrement ezotalisa biso caractéristique ya moto, ezo ko déterminer moto azali mwasi ou azali mobali. Mais deuxième définition la rousse azo ebisa biso abi azo caractériser ngo na nzela ya otobengi l'appareil génitaux, ekozala ya mobali ekozala ya mwasi, bazo kenango directement na oitali ezo ko englober plutôt le rapport sexuel. Le Seigneur m'a dit il faut o pesa sango o talisa sango o lakisa bato. Ezana bato mingi bazo courir na ba risque lelo, ezana ba o ebele ba kufi kaka na nzela ya sexe. Ezana bato ebele oyo ba âme na bango eza capturé chez Lucifer à travers le sexe. Bien-aimé, le sexe, c'est l'un des plus puissants canaux de transmission parmi le porte du corps d'un être humain. C'est le sexe. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, le Satan a récupéré le sexe pour influencer le monde, pour influencer et commander la terre. Bien-aimé, je vais vous expliquer un mystère simple. Pendant un rapport sexuel, il y a ce qu'on appelle l'échange de fluide ou de sécrétions, dont échange de sémences. Donc, pendant un rapport sexuel, il y a ce qu'on appelle l'échange des fluides ou des sécrétions, et donc échange de sémences. Bien aimé, c'est l'un des puissants canaux parmi le porte des corps humains. C'est l'un des puissants canaux de transmission. C'est le sexe, bien aimé. Quand on dit le mystère, na kati sexe, ils ont une révélation de l'esprit supérieur aussi, pour établir ça na biso ba ensemble que eza eloko to ko blaguer na ngote.
eza eloko tokomona lokola jete lokola jouete, mais eza makambo oyo na kati na yango eza mystère moko na kati na yango oyo bato ebele lelo bien-aimé babongisi bomoi na bango à cause ya kopratiquer le sexe. Bien-aimé, la Bible dit dans Genèse chapitre 2 verset 24, la Bible dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Sur laquelle na Matthieu na verset 21, Bible dit: alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Bien-aimé, le sexe, ce n'est pas une mauvaise chose. Le sexe, ce n'est pas une mauvaise chose, à condition qu'on le partage avec la chair de sa chair et l'os de ses os dans le mariage en Jésus-Christ. Mais l'élo bien-aimé, sexe est comme pratiquer en malamouté. C'est pour cela que le diable a récupéré le sexe. Parce que les embêtants à Keliango malamu, à Keliango pour que bato pratiquer dans le mariage en Jésus-Christ. Mais l'élo oyo, le diable a meki na maignon son ruse naye pour que aibana ko longo la batna kata droiture na droit chemin babana ko pratiquer yango malamu te. C'est pour cela bato ebele babungisi bomoi na bango, bato ebele bateki bétoile na bango, bato ebele bapasoli batunique na bango, bato ebele bakufi lelo mingi za na ba ebele o bazali na kati na ba échec bazomi tuna pourquoi mon Dieu, pourquoi boye na sala nini. C'est à cause ya makambo tozolobela biso lelo peuple de Dieu. Le sexe est bon mi makambo ebele. Sexe eza na makambo ebele bien-aimé. Je viens de dire que le sexe n'est pas une mauvaise chose, à condition qu'on le partage avec la chair de sa chair et les os de ses os dans le mariage en Jésus-Christ. C'est ça l'essentiel. Owa pinzamba osenga esengi bato pratiquer ngo lelo bon, ba pratiquer ngo bongo, mais lelo makambo comme inverse. Le monde est à l'envers. Bato bazo pratiquer sexe avant le mariage. Bato bazo sala yango bazo monongo eza normal. Izana bane belé ba baby. Izana bato belé ba baby. Lelo makambo belé comme ko créer ba incompatibilité na bandako. Na ba mariage. Pourquoi? Parce que moi si a pratiqué déjà sexe avant le mariage, mobali pe na ndenge na yepe kuna pratiqué le sexe avant le mariage, tant ba kutani na kati ya bari ya mariage, ya libal a kutani na moi si o ya vinaye, a moi si a kutani na mobali ya vinaye, ba incompatibilité s'est créée par rapport ba insatisfaction. Donc, ils ont vraiment pensé insatisfaction te, mais mobali a kutana kana moi si moko makamba sala kaye azomona ngo te epai ya mwasi oyo abali. Mobali mwasi pe akutani epai ya mobali oyo abali ye, makambo basalaka ye azomona pa mobali te. Mobali akopesa le meilleur de lui-même, mwasi pe ndenge moko, mais incompatibilité ezali par rapport parce que basali bapratikaki yango avant le mariage. C'est ça les conséquences, bien-aimés. Ou lelo ils ont créé ba divorce, ils ont créé ba incompatibilité, ils ont créé ba makambo ebele comme si mobali qui n'oko tricher. Moi, c'est que nous tricher. Vraiment, bien-aimé, nazobonde la biso banso que tu pratiquer le sexe avant le mariage. Ndeko yo peut pratiquer déjà avant le mariage. Yo peut ndeko déjà ozolanda vidéo oyo ozana katsa makambo wana sortez na katsa na yango, parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 verset 16 plutôt, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? De tout ni motuna a le frère Paul Azolo ba Corinthe. Alobi boye bité que moto yo akangami nan mwasi ya ndumba o akangami na ye nan ndumba ba komi na ye nzoto moko, parce que boye ba ete ba sili na kokoma nzoto moko. Bien-aimé, je vais vous expliquer quelque chose aussi important.
En effet, chaque partenaire va transmettre à l'autre sa sémence plutôt, une partie de lui-même sous forme, bien aimé, liquide ou fluide, ou spirituelle aussi, qui sera à son image et selon sa ressemblance. Sachant que l'autre humain bien aimé est tripartite, cela veut dire moto aza composé dans trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Sa sémence l'est également. Bien aimé, ndenge moto azali composé dans trois parties, aza tripartite, même sémence na ezalaka pe lolenge moko. Bien aimé, nangi nayebisa bato que chacun transférera plutôt par sa sémence une copie de lui-même à son conjoint, et comme l'âme est dans le sang et que le lien familial héréditaire et les alliances sont liées aussi au sang, il y aura transfert des liens, d'énergie, d'autel, etc., etc. Car lorsque le décor s'accouple, il forme une seule chair. C'est pour cela le frère Paul à Zolobana 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 a dit que moto akangami, moto ya amipesi, moto akei kofanda, moto asakupe na mwasi ya ndumba, boye bake bango mibale bakomi eloko moko. Parce que tango bato bazo s'accouper bien aimé, eloko wana esalamaka spirituellement et physiquement. Esalamaka spirituellement et physiquement. Il y a des transferts d'énergie, il y a des transferts des hôtels, il y a des transferts bien aimés. Il y a bamakambo ebele na kati na yango. Tango moto apesi image oyo ya epai ya moto mosusu oyo wana pe apesi, donc basali transfert bien aimé. Ça risque d'être même compliqué via bateau. Yango ezosalaka bien aimé bato ebele lelo babongisi bomoi na bango. Rappelons que la vie, la mort, la santé bien aimé, même la maladie, le succès, le chèque, la royauté, l'esclavage, la bénédiction est contagieuse. Tout ça, est contagieuse. La bénédiction est contagieuse. La malédiction aussi. Par conséquent, bien aimé, je vous dis, en 5 minutes de plaisir, si tu n'as pas pris garde, bien aimé, tu peux détruire ton étoile. Fais donc attention avec qui tu couches, car tu ne sais pas d'où la lignée du sang de ton partenaire et ses esprits proviennent. Oyebite, même le monde occulte, bien aimé, connaît le pouvoir derrière le sexe. Par le sexe, on peut te ravir, on peut t'avoir ta couronne, on peut te ravir, même te grâce. Sucer ta grâce, te tuer, t'enterrer vivant. La Bible dit, les frères pour la zone que battu nous tamboula na ba sans autres bien aimé, baza déjà kokufa, quoique tout le monde a bazo tamboula, mais spirituellement baza déjà kokufa, parce que muto tamboula ba plaisir de la chair et comme maeka kamalem malem benaliwa. Moto alingi sexe minga de pratiquer le sexe avant le mariage, bien aimé. Je lance l'appel, bien aimé, sortez, bima. Eza mabe, eza malamu te, zamba azoloba esenge esalema na kati ya libala na Yesu Masia. Genèse chapitre 2 verset 24. Genèse chapitre 2 verset 21. Boutanga ba verset on a beau comprendre. Na yo moto yebaki to bane kotamula par ignorance, la Bible me dit dans Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Cette connaissance, bien aimé, on a qu'à transmettre, on a qu'à la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de la parole du Seigneur. Il y a un monde et qu'à libérer, on a kati, il y a ma kambo zo sala, bien aimé. Et bien, on a kati na ignorance. Et bien, on a kati na oyo yebakite. C'est le moment, bien aimé, nous sommes vers le temps de la fin. Nous sommes vers le soir. On est vers le soir. On a kati, tozo déjà na pourquoi. Bato belé bazomi ebate, bato belé bazomi tala, bazomi bato bike toko sala nini, bien aimé message epona yo. Et epona yo pona ngai. Même nga nazo prêcher, nazo ko exhorter bino, ils ont concerné pengangi baka teka izaka pona bino, non. Moi aussi il faut que na sala na bana ko zo ba garde. Na bana ko sala attention pour que na pratiquer en côté, pour que na kuta mana kati na ngote. Bien aimé, plusieurs ont échoué après
un rapport sexuel de 5 minutes à cause des transferts d'énergie et d'esprit. Plusieurs ont tué leur futur à cause d'un échange du sang. Pensez à faire passer votre partenaire par la prière. Demandez la purification de notre Seigneur Jésus. Entourez-vous des personnes pieuses. Bien-aimés, trop de beaux corps ont des esprits dangereux et une âme sale. Yo muna mwasi aza kitoko, mobali aza kitoko na zezo tambola azo denda, azana ba charme, azana mutuka, mais oyebi spiritualité na yete, bien-aimé. Et le même na basali na zambe belé, akei koto atiki yo asimbi koto te, o mwa savi na ngate bobo, bien-aimé, nyoso tu bosala wana eza pamba, eza pasi. Eza pasi. Genèse chapitre 2 verset 21. Zambe alalisaki mobali pongi. Alaisi mobali pongi pour que azwa mwasi na kote. Azwa kote mobali asala yango. Mwasi pour qu'il pousse pembeni na ye. Bien aimé, le mariage c'est une institution de Dieu. Il faut toyeba yango. To blaguer na makambo na Nzambe, to blaguer na makambo Nzambe azobisa biso te. Lorsque la Bible dit Nzambe alongoli kote ya mobali, le kote c'est une partie spirituelle, la chair c'est une partie physique. Lorsqu'on dit l'Éternel a pessi alalisi mobali pongi, les sommeils par rapport à mariage, ezali prière. Il faut mobali tope mwasi esengeli asambela. Azo en la présence en Nzamba tuna est-ce que moto naza na ye aza oyo yanga to yanga te parce que l'Éternel Dieu a investi na kat na moko na bino. Pour que au reçu na vie au reçu na mariage, il faut retourner pas ya mokeli ya conjoint ou conjointe na yo. Soko zongi te bien-aimé, et vous allez pas si pona. So zongi te bien-aimé, okoya ko simba moto ba si je savais. Tolingi te tozala na ba si je savais, mais tolingi bien-aimé, toyebanako loba. Oh, heureusement, ceux qui n'okutana kana mwana mwasi yo, n'okutana mwana mobali yo te me vinanga, peut-être qu'ils ingake zala yakobeba. Gloire à Dieu, le Seigneur m'avait donné une bonne femme, m'avait donné mobali moko kitoko et que la gloire est pas dans Nzambe. Même aussi ezana ba fiançailles ebele bazunga bazo précipiter Nzambe déjà bazo bala même na kati na ba hypocrisie. Moi c'est déjà na zemi bala tsepe voir la pembe bien aimé la signification ya voir la pembe wana bien aimé boye bakate c'est la signification ya purification ya pureté. Bolinga te tango ozo sa eloko wana na nkuku wi bat bamoni ke eloko ezate mais na nkuku Nzamba moni bino makambo salaki. Il faut arrêter toutes ces choses-là. Zamba mona oza hypocrite, zamba zo sepela na yote, zamba ozo linga ke ozonga na kat na ba voix na ye, zamba olinga ke oyebana ko zonga na kat na ba droit. Oya ye, zamba za na posa ke bien-aimé oluka ye. Zamba na posa ke obima na kat na ba biloko wana nyonso tu, ezo pesa ye lokumu te, ezo sepelisa Nzambe te bien-aimé. Trop de beaux corps bien-aimés ont deux esprits dangereux et une âme sale. Le sexe, ce n'est pas une mauvaise chose, mais à condition qu'on le partage avec la chair de sa chair, les os de ses os, dans le mariage en Jésus-Christ. Je dis bien dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps, bien-aimé, Yakobima. Na ba pratique ya ba sexe, na pratique ya mabe, na pratique ya ko sala ba rapport sexuel avant le mariage, ou créer peut-être incompatibilité plus tard. Ceux qui bien-aimé ça toujours na kata via débauche, lelo oui, olobi ko beti tolo, naza bien naza bogar, naza boy, nazo zo mbongo à travers ngonde musala na ngai, oui ya solo bien-aimé, mais lobi na yo, et ça trop tard. C'est le moment où la grâce est disponible. C'est le moment où la grâce est là. C'est le moment où le Seigneur Jésus-Christ azusalo appelle que obimana katina bosoto wana oya epai na ye o pratiquer la justice parce que la Bible dit azana posate mosumu ki akufa na eta o azana yango mais azana posate que aya epai na ye à pratiquer des bonnes choses pour que abika. Le temps ne plus bien aimé. Que ça n'a pas raisonnement ébélité. Tant que message même la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 3
7e verset, 8e verset, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez la voix du Seigneur Jésus, n'endurcissez pas vos cœurs. Boyoka mbela oyo. Boye pa na Nzambe. Nzambe akokangola, Nzambe akobikisa yo. Yo ndeko molinga mozolanda na réseaux sociaux, olanda vidéo oyo. Yebake bien aimé. Misala oza na yango, makambo ozo pratique wana, bima kati na yango. Longwa kati na yango. Lelo yo zo welela, ozo kene vite en besogne, na kati na ba pratique biloko wana ya sexe. Bien aimé, laisse-moi te dire que eza na moment où yo kolemba yango parce que so tie moi sino na kati ndako. Okolemba yango osala yango ndenge nyonso olingi. Mais tant ozo sala oke koto okoti oke koto okoti obimi oke koto okoti obimi, yebaki ozo récolter toujours ba esprit na bomoi na yo. Ozo récolter ba danger na bomoi na yo. Ozo récolter makambo ebele. Owapi na uti kolobaki, le sexe c'est l'un des puissants canaux de transmission parmi les portes du corps d'un être humain. Le sexe, ce n'est pas une mauvaise chose, bien aimé, à condition que oyebana ko partager ngo na musunya na yo, na mikwa na yo, na kati na libala na Yesu Masia. Mon peuple périt par manque de connaissances parce qu'il lui manque la connaissance. Mais connaissance oya ye pour que ebimiso na kati ya mabe wana elongo na kati na masumu oya epa na Jésus parce que ye nda ko purifier bon moina yo. Bien-aimé yo pe oza na kati sa kozoluka obala to de Jésus partenaire faire passer na kati ba prière luka basali na Nzambe obaza pieux pour que ba bondela ba ba volonté Nzambe ezanini na kati makambo na bino. Yo pe motoza ozana poso okota na kata likama kozala vite fêté kokende vite en besoin te luka osambela ozwa parce que l'Éternel a dit que alalisaki mobali pongi pour que abenda kote na ye asala yango mwasi pour que apuse pembeni ya mobali pe mobali alobaki cette fois-ci c'est l'os de mes os. Ya yo azali bien aimé. Mobali no azali mwasi na azali mais moment où bien aimé azali que moment où se concentrer na vie o mi pesi pa na Jésus Christ o kaba bon moni pa na Yesu Masia yaza capable à sala quelque chose de bon moina yo yaza capable à valoriser yo yaza capable à changer à transformer bon moina yo. C'est lui de Dieu qui est capable de faire de miracles, de grandes choses, de prodiges dans ta vie. Il suffit que bien aimé o sala confiance, il suffit que bien aimé o pese motema na yo. Il suffit que bien aimé, osala connecté par à Jésus-Christ. Bah nous sommes pour pratiquer makambo, pratiquer sexe avant. Ce n'est pas trop tard. Mais le Seigneur a dit que lelo bo pratiquer le soute bo tika yango, bo epai na ye. O boko bozo bozala pose o bozo luka, boko zwango kaka kati na ye. O bozo luka, ya ko pesa bino yango. Le frère, les disciples, nous avons tout quitté. Tout ce qui nous a tout lundi, tout rejoigni, ni Christ abisi bangabike, au moni na siècle présent, beaucoup le centuple, le siècle à venir, c'est la vie éternelle. C'est ça l'éternel Dieu. Bande konyo surtout boyo ki message oyo, bien aimé, nazo senga na bino. Bozala, bo s'humilier devant l'Éternel et Dieu. Yaza capable de changer bon moina bino. Que le Seigneur vous bénisse. Surtout moi, le frère Ezekiel, Mutadjiri, au niveau de Kinshasa. Oyo namuke oyo zamba sepela kito partager na bino. Vraiment na pamboli nzambe pour natan oyo. Lokumezo ni pa na nzambe. Penelina sambela. Afin que le peuple de Dieu, on se balandi vidéo où Zambé a touché mes thèmes, Zambé a soutenir, Zambé a salé quelque chose. Nabo moina, moko na moko. Prions le Seigneur. Éternel et Dieu, merci pour ce moment que tu nous as donné. La pamboli kombo na yo Zambé. Bande kono sotu balandi vidéo olonkolo. Mona bango. Kanisa bango que ta main, Seigneur Jésus, puisse la toucher.
afin que notre Dieu puisse nous la kati la dépendance et sexe, la kata obsession, afin que notre Dieu batte la paix comme la Bible me dit, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Moi je crois, mon Seigneur, mon Dieu, que ta parole, yango ezali, nanguya ya kwa franchir moto, ya kubimisa moto, même si batchaki wapi éternel est Dieu. Moi je crois, mon roi, qu'à travers ce message, que ton peuple a libéré, délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, que ton peuple, Père des gloires, se repentir, confesser mabunga na bango, komikitisa papa na lola, papa yamba moko na moko notre Dieu wa kopusa na epai na yo. Parce que la Bible me dit, la Bible stupide, éternel est Dieu. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pe moko na moko ayoki ma message oyo makambo oyo notre roi ami bombate ami bimise pai na yonkolo pour être yozoloba moyenge benezamba lola. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Éternel est Dieu, papa nangoya soutenir bana yo nzambe babika, bana yo nzambe nanga bazana sauver, bamona lobiko na bomoi na bango, na kata ba foyer na bango, na kombo na Jésus-Christ. Et je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. La prochaine numéro, la prochaine aussi message, exhortation. Oyo wapi nzambe akoyeba na kopesa biso mpona peuple de Dieu. Merci. Au revoir. Bye.